Mbote bandem déjà l'été mafuta sike salinga obi na kanda avec un grand G kana kada actualité bandeko babo lingo to lisusu lelo opesa basango pe opesa conseil et actualité bien que ça fait déjà plus ou moins 5 jours 3 à 5 jours depuis Barimer et tambolaki sur fiançailles pardon de konabiso mopenia Peniel Nsamba ex ya pasteur Mike Alambay et bato balobi Peniel abali ba fiancé bato basali be émission Barimer to ebinde mamongo za la spéculation bato balobi ebele bino bobi kongola zangisa ko cha mongo to cha pilipili te et bamsu balobi non yango moni ayaki a son senga pardon po ebe kazo bala na ye pona ko éviter azala na kimia libala na ye asbongisa asukola passé bino boyebi mamongo ebi makambo lobami ebele lobami et notre sœur akobe ovanda niete avana ko ovanda kimete comme toute personne bien sûr oyo kilika muna yo surtout que bimi na toile bat bayoki bazosa ba analyse et consciemment oyebi que ezande ngwana te to peza ya solo te ovanda quand même niete kaka ndenge yaki ko démentir sur likambo pardon parce que ça la bat balobaki ke passer Mike muto imposa qui a sala eloko wana poser acte wana ya pardon avant alimbisa ye oui to ebi bato bele balobaki ake penyela ke osala ngo parce que ya ngazonga na Mike Alambay et akena concert et bamsu balobi zo bagé osala nini en fait plein de trucs plein d'histoires ye mora lobaki que non passer Mike ne savait même pas que ye accueilli à salaki vidéo wana et ça n'a rien à voir avec lui ezaka ke ya bongisi relationnel na nzambe ba propos nezaki clair to bandelango arate pendant ka bongisi na nzambe alingite bato mususu batikala na baboloko moko boye na bamakanisi na bapasse oyo ya posa mais bamambo ye penya la sala yango fala poser acte wana étant enfant de Dieu quand nde toyebisa bino na émission tosalaki à se réconcilier na nzambe il faut pas luka se réconcilier na bato puisque yesu abengi biso na ministère ya réconciliation ndenge bible eza koloba e makomi ezoloba tozala réconcilier entre nous likambo ya fiançailles eza nini tokende droit na bi tokende gauche na droite te et donc émission ozala molai te mais fallait quand même tomeka ko éclaircir moi ba zone d'ombre yango omoni tomeki ko mentionner moi biloko to mentionner likambo ya fiançailles eza nini likambo ya fiançailles eza ke Peniel akendaki libala ya neve na ye donc ba photo bomoni etamboli ye atelemi na alata robe pembe bien sûr eza libala ti voilà fallait ko bima mo bandenge moko boy donc le fait ya kolata robe wana ebimisaki alata robe on dirait ya moto abali voilà ebimisaki neti que non ye moto abali non ezaki fiancé ya cousin ya bana na ye donc neve na ye moto abalaki eta tante fallait se présenter tantine ya mobali akendaki donc bazwi ba photo ndenge ezala kaka et publié et c'est comme ça ningisaki Zahir eziki bato bangangi balobi bakwa koloba les amis ce qui est vrai tant moto asi ayebani tu osa star ozali moto yebani osa vedette tout ce que nous connaissons nous savons et ça na ba makambo mususu ezalaka inévitable dans les camps tels que bato balobela yo te en tout cas c'est inévitable c'est pratiquement impossible et que l'homme boye les cas yoto peut opposer to pour ça la ozala inaperçu c'est impossible ba oloba toujours ba koloba ya omoni pepe kala yemba lobi koyeba neza ngambo aloba on a ba raison belé mais moko ba raison ezaki tango yebani en tout cas vie privée ezati tango bato musu baloba ke non botika bango bazape na ba vie privée non star azana vie privée te moto ayebani aza na vie privée te yango bomoni na bamboka neti bapoto oyo bastar bazala na mama na singa na kingo moko ya ba raison oyo esalaka ke babétise mingi te mo bastar oyo bomonaka ya mindele to bao bazala na bapoto place mboka loi ezali moko ya bakozi ya ba raison esalaka ke bazala na bambeba te nde biso baafricain to exagéraka parce que mundele mamba vie privée ezalaka te bako etale yo et surtout soki eza likambo moko oyo ke ezosenga justice eza na nsima na yo en tout cas okokololo
oyo elobaka bacongolais yango bomoni bastar ya na poto bokomona bango te bokoyoka bango te na bavie ya désordre ya salite neti baoyo ya biso bazalaka nango wana lokola aza moyembi lokola aza star lokola aza boye ana droit kobima na basi ndenge alingi ana droit kotika bazemi partout tala na poto esimba te parce que bana no kofutela bango bapassion alimentaire joueur na biso komone nane lwalwa kaka moko lwalwa période moko batiaka ye na newspaper na journal na mboko batie na journal abandaki kopesa mwasi mbongo ti ya mwana te na kanga kutu kombo fi yango mamisa abotana fi moko boye mamisa sikoyo la fi ake réclame akende kofunda yeke lwala opia mbongo ya mwana te boye koza pe ta mosusu mwana mwasi ngo azalaka na besoin peut-être ya bambongo moko boye ya mwa ebele bino boyebi katalaka à l'époque lwala azobeta na Newcastle équipe ya premiership donc mbongo mpenza bandaki kobima ba 1000 soki ba combien de 1000 soki ba combien de 1000 bandaki kokota chaque mois ba China newspaper donc c'est ça mundela asala ba blague te mwana mobali oyo Eboué joueur oyo ya Cameroun comment ya Ivoirien Emmanuel Eboué bato bayebi football bayebi Emmanuel Eboué azalaka na sida toyebi yango ndenge nini toyebi yango parce que batia ye na journal mundela sakanaka te Eboué abanda kobima so na mwana mwasi nini wana ntango alongo Angleterre akende so mboka nini soki na Europe de l'Est soki wapi soki nini so bangenda kolinga mwana mwasi ya bato soki atia sans koyebisa ye soki mpe ndenge nini so apesaki ye sida eyindi lokola aza star batia yango na newspaper donc Eboué Emmanuel Eboué azalaka na sida so toyebi yango eza parce que mundele moto atia yango na newspaper mais na Afrique vie privée boye bakopoursuivre bino epa mundele makambo wana ezalaka te donc touti koloba awa ke bato bayebani kolobela bango ezalaka inévitable parce que oyebani oza star donc faut kanga motema ferme le cœur kanga ntima parce qu'il faut balobela yo ya on a lobana na bandeko balinga basala bakombo préparez-vous parce que un matin olalola muki ozo ebate makambo euti wapi mutuna makolo oyebi ebandi ndenge ni mais oyebani c'est tout à fait normal donc c'est raison pour laquelle ou encore sur ce il faut qu'on évite ramo bambeba ebele quand des bibles zo baloba mabe pona me bakuto na mabe wana te ici ça crédibilité et s'il sera moto respect en fait marambo belé so bat baloba mabe pona yo baloba na kombo na yo bako parce que yebani toza star toza nini et a problème teza marambo yaka soki pa marambo za la lokuta bon nzamba ebi nenga justifier bat mais néanmoins toi mi batela Daniel quand de to bisa ebino mona bato bongo le motema preuve année toujours mon attitude naïe depuis cela émission lobaki azana problème à dépression et surtout na mentionné ngo pe bandeko côté wana pe to lembisa mwa moke mwana bato akoma mela bakisi ya mutu nzambe nayebi kaza nzambe akobikisa ye certainement passé à bikisa ye tant que toujours ko surcharger pe ko kosela pe ba makambo belé boye ça pe bien te ernion ce fois balobaki boye vraiment nakele cette émission aye ko lobate moni lobo bien te bandeko to épargner bango pe ye karaté mais to épargner bango pe na ba makambo belé yango ba moni nga ba jia ba émission buzo ba lingi soko sala te pardon et réseaux sociaux so ba nous même mon pepe nango obosa na objectif et puis après tu seras perdu toi-même. Tu seras perdu toi-même. Donc, Namukuse, c'est un peu ça. Même Bandego va faire la émission et s'il a sa crédibilité. Récemment, il y a plus ou moins une des semaines, tout le monde a dit que Sali, au botala, ndenge Mike Alamba ils ont se moqué dans PNL. Batoupe batondi bageta l'émission, batumusu ba regretter na ba commentaire. Azongi ici vidéo Mike Alamba babana ko yemba na Michel Bakenda ya maramba lolemo. Au baby si libala likola lolemo ya bilobela. Tango mambo ya na bango na peine les ana la page batobele ba yebi vidéo wana et umeli ça date de plus de 2 ans yende kwana ke noko bimisa yango lisusu ya ko tia tellement actualité za mambo ya peine en fait na ebite so na ko benga ngo nini vraiment na ebite komoni na ko benga ngo buzo c'est bien na ebi même pas babilo on est à babongo pourquoi parce que ils veulent être suivis faut baraba pas nini fait ce qui peut page ce qui peut chaîne ce qui nini na yo et aux appels na valeur thème pour ba baby que toi tu mets de n'importe quoi ya on moni ba jour mususu elo ko tsheza te to vana na bisonnier o ka pena lekisi pe na mokolope na vandi ni pourquoi parce que likola ko luka ko tshaka eloko po il faut ba to balanda ezotinda ba to pe na ba n'importe quoi mingi c'est pas bon on a un conseil en passant
na mukuse lisolo boyoka ke tamboli ya penel ya fiançailles to pe ya libala ezali akena libala ya neve na ye. Donc vika ebani vika muto sala kombo vi batu bali la peine asima kombo na ye yango moni nyonso batu ifo ba. Donc c'est tout à fait normal, mais na nyonso otokolo bezaka ke bandeko tozalaka plus na côté positif kopesa ba information to pe message to conseil ya ba malamu ya buzo bate ya mabete ko créer ka likambo moko ezanga tina ka pona buzz to ko esape bien te, ça n'honore pas. Bref na mukuse c'était ça, et tout épargner bandeko na biso pe na sango misusu, parce que quelque part to ko rendre bango pe mauvaise vie, to rendre bango malheureuse yo lingi balanda yo bo rendre baninga vie malheureuse bo lingi balanda yo na kombo ya sima kombo mutu eza mabete eza bien, mais pesa information ya propre ya bien ya solo ya ndenge sengele otambusa mutu bomoni bato lokola bachisekedi wana bato yo bakofinga nyonso komona bato bafinga na bareseau sociaux ta mosuka ampasa na musika amutu to akota réseaux sociaux réseau TikTok on a akosa ba AVC akosa attention. Donc parmi ba conseil oyo aza nango azwala ba conseil na ezake si tu veux to garder en vita mulai éviter kotala biloko boy éviter boy ya on na biso bino bandeko des fois to évitaka to épargner bandeko na biso na ba maambo misusu bien malaki et profitera te ngana mona penza muta benganga ma mère actualité ezate na créer kaka na bundisaka bato mibale na otanga bakombo te tam soko ya otimbela ke na oloba na ye na chaka ke songolo na pakala baza na rando ayepa yindisi pe bato pe ba commenter bato songolo ba fingi bato pa. En fait biloko on essaie de marteau na réseaux sociaux et ce sont des choses à éviter, c'est pas bien, c'est pas bon. Nzambe na likolo pa osepela te. Et c'est juste moi conseil en passant. Donc to épargner bande on a biso na moi ba sango misusu oyo ko sala ke epesa bango ba mot de tête, epesa bango ba tension, epesa bango kozangisa bango ba kimia et oza malamu mingi. Que Dieu vous bénisse, faites un bano liboso en tout cas aux ante ko t'abonner na chaîne na biso. Moi c'est la grande dame, on est plus là pour na ba conseil et tout le monde aime balasima de bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir. Bye.